Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez, c'est moi votre humble serviteur, Yann, le roche de l'éternel. En tout cas, chers téléspectateurs, ça a été un grand réel plaisir pour moi de me tenir encore devant vos postes téléviseurs aujourd'hui pour parler encore de Makambo Nazanango Yakolo. En tout cas, Bande Gonanga, et ça n'a vraiment pas si. Comment on a battu belé na ba distraction oyo bazan nango en fait actuellement toyebi ce qui bino dernièrement tant que monaki ndeko na biso ce qui est encore le nom Moura avait fait une vidéo na mekaki un peu pour analyser bino vidéo on a vu bino que bo ke ba bo ça vraiment très attention parce que Karashika une fille a se déguisé dans la forme une fille qui est capable ya ko lata ba ponyonso oya ko lata capo à tenir à comme un objectif et loko ya zoluka alors ça qui bino comment à se déguiser dans ba ponyonso pour azwa kaka succès topé azwa kombone kende. Karashika, elle est très forte et puis Azama casse un sacrifice pour Azwa Oyi Azana au besoin. Je vous avais dit déjà que tout le monde a qui qu'est-ce qu'elle a fait pour Azwa succès dans tout ya Kondo Marie Missam Oyo je salue en passant. Marie Missam était une de nos stars congolaises très connue. Oya yebanaki na ba vie batu belé, oya yebanaki na makambo belé, na ba activité ya batu belé. C'était Marie Missam parce qu'elle avait un nom qui pesait en RDC. Elle avait un nom oyo ata bana ba bébé ba yebaki banzembo ne elle chante bande ko interpréter banzembo na ye. Mais Karashika a se déguisé a humilié la personne de Marie Missam pour y avoir succès. A humilié déjà a kanga ebembe na ye photo pour kaka ye azala ki vedette na ye. Ta dégra ba sacrifice. Elle est capable de tout faire pour avoir au moins ce qu'elle veut. Karashika a parvenu au film na moi sinaye tout droit au but. C'est-à-dire au film bango directement. Qu'après soit sexy. Karashika a se sacrifié au film à fabrication. Fallait poupa azo film bango non-stop matin midi soir. Matin, midi, soir, elle enchire. Matin, midi, soir, elle fait sortir de nouveaux noms. Pour qu'elle dénigre Batou, pour y avoir succès. Donc, Batou, on a directement et puis sa vie na makambunaï. Karashika a ça la makambo belé. C'est-à-dire, c'est une fille qui est capable de changer tout. Capo et Baluka à sa faveur. Et l'autre fois, tant aux amis Nabino Naïs Bino Loromoko. Si vous vous rappelez, ce botali ba émission Oyo Manuela Kitoko tout ça la dernièrement. Dans cette émission-là, elle parlait de comment elle a sondé le partenaire de Karashika. Elle a sondé le groupe de partenariat Bato Basoutenara Karashika. Elle a vu qu'il y avait trop de baisse. Pourquoi? Parce que majorité ya Bato Bande Kozana Kanaye, Basala qui moins dispersement, Bamsus Bakendagi na Bakoué na Bango. Pourquoi? Parce que le comportement qui affiché Karashika n'était pas bon.
n'était pas bon, bah se décida, bah te belé, bah se décida qui bah se retirer. Le coup on atteint la rapine comme d'habitude de maman Anna Mokonzi ba chinois, c'est l'une des grandes partenaires il y a Karashika. Mais à kita alongwa na ngambo wana pour une ingratitude à Karashika. La maman faisait presque tout pour Karashika. La maman a acheté même le lit, un lit neuf, trop cher même pour Karashika. Mais Karashika a ignoré la maman pour dire qu'elle est là. La personne qui a acheté, c'est Abedachou. Or, moi et Abedachou, tu es bien ou bien que ce n'est pas Abedachou qui a acheté les lits là. Ce qui Karashika qui Abedachou m'a tout le monde a. Ah là, moi je ne sais pas. Soit peut-être que mon sous qu'on a mis là, moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, le lui là, au Karashika utilisera là mobile naïe. Moutoua sombango, c'est Mama Anna Mokonzi ba chinois. Ba fenek ba yebi marmna loba. Ba moi ba te belé yanga ba Karashika ba yebi marmna loba. Vous tous vous connaissez qui est Olga Kabelo et qu'est-ce que Olga Kabelo a fait dans la vie de Karashika. Olga Kabelo s'est sacrifiée dans plusieurs sortes. Elle s'est sacrifiée dans façon nyonso. Déjà comme pesa mobimba pour soutenir Karashika. Et comment est-il à niveau Karashika bazo bengana na bandako bino mo boyebi histoire ngo. Ninga bandeko bondela bato bondela na tika na bakisaka ta te. Bon, moi les amamba ba couple na bango to ebite tina mobali ex na ya boyelaki. Ake kolala na salon ya bato ezo simba kaka te. Dans le baki non. Je ne peux pas m'arrêter seulement comme ça. Je dois faire quelque chose pour trouver une bonne solution. Là, ça quitter dans ma cambo. Karashika s'est décidé à Zouandako. Néanmoins, maman, na simbela gembe tuana batumsusu mbele ba TV. Ce que nous ressentons n'a pas si. Bison soto yebi façon ni Karashika mitiaka. Karashika mitiaka place moko na ba fali pour pas. Amitiaka place moko na ba Moïse Mbiye, c'est-à-dire une grande star parce que selon lui, pas selon moi, mais selon lui, elle fait partie des grandes stars et monde Oyo. Elle fait partie des grandes stars, mais jamais dans ma vie, je jure au nom de mes parents. Mais évitez si ils le font en cachette, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu Fali Poupa à Defambongo pour Futandako. Je n'ai jamais vu Moïse Mbi à Defambongo pour Futandako. C'est pas ça là on a un coucou na yébité. Mais c'est que moi j'ai constaté. Mais dès qu'on a vu sur Karashika, à comment un niveau ya Defambongo ya batu ya Olga Kabelo. Et pour remettre Mongwana et Komaki Boy. Une fille azaki na Congo a voyagé bibi kapinga ayo ya maman ya Karashika. Ta place maman Karashika kota na buzo. Alors ça l'émission na maman Karashika. Elle a demandé à maman Karashika, boza na nyongo ya Olga Kabelo, tu reconnais? La maman bien dit oui. Toza na nyongo na ye. Et puis naza na mbongo na ye, nazo luka ye pour na pesi mbongo na ye. Olga Kabelo était contente, tellement joyeuse. Waouh! En fait, mbongo na nga, sali moi mikolo ebele, enfin ba reconnaître yango, ba futa yango. La fille, la maman a été tellement très contente. Aiko benga maman Chacha après émission. Na yuki émission Ozolobake. Tu as mon argent et tu me cherches pour me remettre mon argent. Alors, on se voit où pour nazwa mbongo wana. Bande konanga. Émission Salemi, maman est kozwa mbongo wana après 3 mois. Mais l'émission maman lobaki ke
elle cherchait Maman Olga Kabelo pour apesa mbongo wana aza nango. Mais siko ntango boyoka ba voice ntango Maman Olga bengi okoyoka la maman utilise même le nom de Dieu à ses propos pour akosa. Elle utilise les propos, les noms de Dieu à ses propos pour akosa. Au nom de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous te constatons que Makambouana, directement on avait compris que et l'on tel père, tel fils, de telle mère, telle fille, et ça sera très important, ça sera solo. Yango ba maman na peut savoir ba conseil ba maman bopota. Oh yo mo reconnaîtra que na vie na yo za na makambo ya mabe yo ezaka na kati na yo, na kati ya vie na yo. A toi kolinga ba malédiction de quitter la bana na te. Il faut toujours prier à Dieu à ça là quelque chose que ma bewana et quitter la bana na yo te. À ça là quelque chose que ma bewana te pe caractère wana kindumba o sala makamnyoso mabe oloba ba lokutana yo ba vino sala ki mabe et comme la bana noté parce que le pouvoir des liens existe. Pouvoir ya ba lien existe aka. Nous tous on a été surpris quand la maman abandonne Kokosa et puis plus grave a utilisé comme Nzambe à ses mensonges. On a été vraiment surpris parce que normalement on ne s'attendait pas à ça. Normalement on ne savait pas que normalement Bisson Nyonson que maman cherche à ser une femme de Dieu, une servante de l'Éternel. Et voyez vous-même ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Il faut faire beaucoup très attention. Il faut faire très attention. Je dis bien, il faut faire très attention. Bon, mon aki, ce qui est arrivé, Alors, biloko wana natangiango pourquoi? Eza biloko esalaki ke batu ba s'évacuer, ba se dépeupler na kaya ba chimbwa. Ba longa na kaya kari, ba kende na ba koma bango ba misusu ba koma ba naître, ba misusu ba kende na makambo misusu, ba misusu ba koma osala ba vie na bango na ndenge misusu. Sikoyo tango Manuela kitoko aye kosala constat wana. Tango Manuela kitoko aye kosala patrouille wana kotiti na monde ba chimbwa. À découvrir qu'il n'y avait plus personne, plus beaucoup de personnes, il n'y avait plus Batobele bah c'est démissionnant qui directement Koukawe Betem. Et le quoi mystique et Betem, tout le monde n'a pas encore compris. À Betango les lois après 2 jours, après 3 jours. Batbando singa ba moro ba maman wana na moi ne ba pardon. Oh maman aux servante de Dieu. Plus grave, eux le frère Moura de la presse. N'a bien un frère parce que je le reconnais tant que frère. Bilo mam souso boye bélier na ba vie na yo asala là ça ne me regarde pas moi, je le connais tant qu'un frère, un frère. Ayo singa maman cherche pardon. Na bit nini ya osinga maman cherche pardon. Envoûtement. Quel ban envoûtement d'internet, quel ban envoûtement d'internet, quel ban envoûtement d'internet. On se retrouve quand ça les longs membres au yomo s'attendait na moto. Et on a le bar na bino chaque jour ba chimba ou ba dirige kawana. Eh bo pesa 1000. O sala ba kanisala mobali mbongo wa futa ticket aye ba lali na mo sini ba se ba na bango après ba zone. Bazalaka na ba confiance na bango te, ils sont manipulés et ils sont manipuleux. Baza manipulés, ils ne savent rien de ce qu'ils font. Ils ne savent rien de ce qu'ils commettent comme acte. Oui, ils ne savent rien. Bashimboan.
nazo na luka analyse na luka na komisa yo surtout analyse eza mingi mpona bachinois et puis mpona bino baaméricain team américa ya Yves kaka lobi biso yo nazosala oyo mpona bino naosala analyse mpona bino parce que so natiki bino bongo bose retrouve bokomi na camp moko boye oyo moko banaolinga te et okomi yango non pas parce que olingi non pas par ta force mais pour parce que tu es envoûté eba esprit ya envoûtement eza na net nazobetela yango sete mikolo nyonso nazobetela yango sete mikolo nyonso esprit mabe eza na internet na minute oyo ndeko nanga kobukana te esprit envoûtement eza na net yo comprendre yango te oza ba expliquer ozela ezwa yo pour comprendre que c'est réellement ezali sosola ndeko nanga sosola esprit envoûtement eza na net oula nde na nde koloba mura yo osenga pardon na biti nini toyebi te et puis bokanga date ya lokani ya bando osenga dia mama pardon si okita na mwana senga mwana pardon esuki ka bongo te période ka wana moko une autre fille yo osenga pardon veuillez comprendre moi si mosusu ayo osenga pardon na na poso otanga kombone ate boyebi ye moto otosenga mpe mama wana ka pardon semaine oyo balandisi 2 jours ka ya pamba basengi pardon veuillez comprendre eyo longwa wana bato mosusu bakabwana na ye baeze banani bandi ozonga c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bandeko nanga bongo na nyonso na miso ya bomoto te. Tala il faut ozanga moto 4 miso. Ozanga miso mibale ya ozanga miso mibale ya moto. Il y a de fois bon interpréter biso mabe biso bato média to memanga. Nde na lobi ozanga 4 miso boye. Bon ouais tonton le batala ba kisi na mamba simba razo c'est surtout ça. 4 miso ya kanga kwa ngata. 4 miso ezaka kozala na mutakisi te mais 4 miso c'est poser des actes oyo ya malamu na miso nzambe allez-y à l'église ba genou na yo ekoma ba sacrifice pour na koluka nzambe il faut bien m'écouter paka okutana banganga le véritable moto à 4 misu eza moto ba genou na ye moto akaba ba genou na ye pona kogumba melaka nzambe moto akaba vi na ye na ba sacrifice ya koluka nzambe na ba ngomba na ba tendance na ba luzizila bato apoto boza na ba place na bino bokendaka ba prière na bino c'est ce qu'on appelle le 4e tant ozoluka nzambe la profondeur nde nzambe apeso 4 miso parce que monde alelo soza moto miso mibale diable osakana na yo parce que diable akoma opéré na 4 miso soki yo oza na 2 miso otikala nsima bakosala na yo tout ce que balingi parce que tu n'es pas éveillé. Tu dois être éveillé pour faire que ce que Dieu te demande de faire et pour résister au diable. La Bible dit résister en lui et il fuira loin de vous. Karashika et sa maman, ce sont des diables. Karashika et sa maman, ce sont des gens qui n'ont pas crainte de Dieu. Ce sont des gens qui manipulent la vie des gens. Ce sont les gens au bazo mema ba vie ya batu na ndinga mabe en fait po ba luka ba garé batu boko ma ba esclave na bango bo banda ko salela bango boko ma osala ba vie na bango baza l'aise bino bo souffrir pour na bango bambongo na bino pasi ole bozo ngo bo sala ngo maka mususu na bambongo na bino ezo kende po na mama wana bambongo na bino ezo sunga bango na ba
bien na bango ba besoin na bango moko bo oza inutile. Or ba mbongo na bino muke wana, il y a vos familles qui souffrent au Congo, il y a vos familles bazo gatelo rolia na Congo, il y a vos familles bazo la na ba conditions bien te na Congo, il y a vos familles yo bazo bela na Congo. Yo moko pe ndongo zana il faut tonga ta mwanda kuno na Congo, mais ozo préférer au lieu au bon garder ta mbongo wana au lieu ta maman no ali yango to bande kuno balia, mais tu préfères au foutre la mwana mobile moko ticket pour kuta na mwasi na ye, au foutre la mwana mobile moko ticket pour abala mwasi na ye. Qu'est-ce que toi tu vas gagner après avoir fait cela? Oh, come on. Qu'est-ce que toi vraiment tu vas gagner après avoir fait cela? Veuillez croire moi que bozo sala musala moko boye o boye bite qu'est-ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes sous la malédiction de l'envoûtement de Karashika et sa maman. Aïe. On a beau se réveiller au télima. Aux sous temps esclavagisme. Aux sous temps il y a la moutouté. Soutenir quelqu'un c'est pas mal. Soutenir quelqu'un c'est pas mal. Rolo bate ndekoyo, natindi ata mombonga katasuki, natindi ata mombonga la tata moi chemise bien, c'est pas mal. Mais ce que soutenir à l'estrait il y a quelque chose de mauvais, ou on a ce qu'on dit comme mal. Qu'est-ce que est estrait et l'or mauvais? Ou soutenir moto et big mbongo wana a foutu en bas net qui peut pas s'en rendre. Ou soutenir moi mobile mort azana makolomi balé azana maboko mi balé, mais parce qu'il est sous l'envoûtement bazo balissé moi si na makasi, c'est-à-dire moi si a beau cotiser les mbongo pour y abala moi si na ça n'existe pas. Famille coûte une famille. Basangisa mbongo baba landeko na bango moi si. Et le moronanu ils aura moi plutôt pas les aura moi genre. Une famille, je dis bien une famille. C'est-à-dire nga papa na nga la bandeko na basangisa mbongo baba elanga moi si. Non linga ngote. Non linga soki nazo bala moi si. Mon propre effort. My effort personnel ba anglais balobaka. Ba effort personnel nanga. De ebala moi si ana pona respecter moi si. Famille coûte za moi keba. Ce que bino bato bo salango na muto azani famille na bino boye bani kutu te bomona na kutu te parce belé basalango botika na mona na te. Mais vous le faisiez quand même pour satisfaire à cette dame. Ce n'est pas vous qui agit à cela. C'est un esprit qui est en vous ou va manipuler bino, de ba manipuler bino. Comme dernièrement Nathalie qui est Karashika au la live. Bon ça. Ekoka 500, Ekoka 1500. Come on. Ce genre de choses si on le fait dans des églises, c'est pour